à micro te ni te sona meli ba les gens na sani mabe zela na azongela yo na azongela na yebike yo tangi classe mingi te mais au gré des vagues na yebite bozo kokotanga ngote la chèvre de monsieur Stegen si c'est qu'on a eu réponse mais babi on dit il faut contempler le bonheur quand il se présente le bonheur est se présenter catalogue Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Film News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout le monde a Fimbuna Film. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde. Balobi mikolo to na système, ya promotion kaka contrôle album vraiment na habité. Tous appel chaque jour appel bandeko belé bobenga nga pe bolobi Ken Piana mekana nous kolukela biso Nana Boduga bosolola parce que réputation ya Nana ezobeba bandeko belé balobi bazobebisa réputation ya Nana par rapport Nana Boduga asalisa passeport ya ba danseuse tokosolola ngo pe awa balobi soki Nana tie ba plante azalaka asalisa déjà soki suki yango soki nini atia tentir na suki na ye avant j'arrêtant que danseuse to meka kosolola na Nana tozapena Manique de John tokobeta lisola sujet oyo etamboli poto mobimba balobi Nana Boduga abebisi Manique de John depuis sorti album Ensuite, dépôt mobimba ya masanga atie na restaurant na ye dans Manique de John air tout donc batumsu balobi Manique de John a sala sous promotion bien te Nana Boduga masanga tielie kuna vraiment ezobebisa musala Manique de John Nana Boduga surnaturel babi koza Nana tolanda gaming na direct star Nana Boduga bonjour. Bonjour Ken Piana plutôt palais. Bonjour. Ouais, ça va très bien. Nous avons un plaisir dans un plateau nao na pesi batutu bon landa biso mbote na Fimbu et ba boka pe coup d'œil na direct star place donc masola Boduga Vanzi quoi. Nana Boduga ngana yebio depuis bande musala oyo ozalaka toujours journaliste osalaka musala na yo pena très bien mais na simaki journaliste yango c'est comme si Nana Boduga ojouaka pe rôle mususu oyo ba secret zobima peut-être obombelanga na ebite est-ce que ozozwa bandeko ya poto bazo yebiso makambo ezotoka na internet. Non même pas bon lo banini. Non, balobi Nana Boduga avoir na passeport ya ba danseuse donc yeloko ana déjà toyoki yango déjà na ba émission presque ebele na habite soki ozozwa tant que non bato apoto pe bazobengo pona problème mutu alobi yango mutu ya affaires étrangères ponga nazwa passeport nanga ba délivrer ngango na affaires étrangères mutu affaires étrangères. Non, mutu affaires étrangères te eza bandeko na biso oyo baza partir ya Moscou ben monsieur Baosala balobi non Nana Boduga akenda na liste tant que danseuse. Bon mutu na Moscou ayebinga te obeta masola Nana Boduga ndeni faut être malade mutu nga ba Moscou fichi nga na yebi na Moscou te bo ba beta liso na ndeni balobi mboko kolie ya kate na Kinshasa eleki musika makasi. En fait n'abi même pas marambongo loba je comprends rien et non moi réponse on peut ça te quoi. Nana Boduga sorti album na habité plaisir na yo ezalaki ndeni kota la barumba makasi o fali abimisi. Ah bon fallait ne fait que monter des escaliers ascenseur réseau mata niveau réseau mata vraiment fallait pour pas nga benga mon champion. C'est mon beau-frère, mon champion, mon king. Vraiment, félicitations. Parce que on sent pas la monotonie. Par contre, tu as sentir timbre ya fali. Que ndez la pas mon pas au cours sur kinzembo wana quadraté boy. Le lope fali a salé fort à ce timbre nae. Mais c'est différent na monotonie. Tu sais, il y a des rumba oh toyo kara. Oh qui muta imbi ba rumba mais aemba rande moko
nayebi makambo na baba ba comprendre et ana ba rumba o ezaki mutu pa ayemba penza rumba yemo pas betela rango tolo et batu bayebi que non ce type il chante bien, il sait très bien chanter mais soko ki nzembo liboso nzembo mi balé on dirait ka nzembo moko mais Fally Ipupa depuis banda ki na album na ye a osa le fort wana on lukaba mai mais attends Ken ko ça la 31 chansons elles sont différentes au monde on pété et peut-être et puis et Simba et Yokana na 2-3 jours laisse tomber Nana Boduga nabi ke au lobby toujours bien mais na point au batu ba lobby sorti album Oyo ezaneti Nana Boduga au BBC Manic de John mais quand un peu ko expliquer biso ba lobby Manic de John mutakala ndengo na penza mukolo na nga ya tango na BBC nande non BBC na sens que tozoluka Manic de John passe à la promotion de l'album yo hôtel stock ya masanga awa donc tongo tout Manic de John azawana donc azo tongo lande donc sentiment ya album feti album oyo contrôle au sopia ngonde na nzoto Manic de John na habité Nana Boduga zo mona te quelque part pe ozobebisa peut-être promotion ya artiste Monsieur Fally. C'est quoi de John Bandal Bomon Bandi Ken Piano Mambo le Belaga. Alors ça promoter. En fait, moi je ne gère pas des John. Na gère des John T. Mais seulement chez moi, ils a pas naïe. Alinga micro te ni te sona meli ba les gens na sani mabe. C'est là na zongela yo na zongela. Ferré Laura Chou nenga zana la bouche autorisée de Manic de John c'est Laura Chou. Laura nga meli 12 légendes. Yo siko ba question nyonso yo ko sanga sonité. Ba question nyonso yo répondre wa bien former soda. Souffler parce que yo lo ba belé. Voilà yo siko soda. Nga mona ça Nana Boduga zo mona te quelque part. Makambo na lo ba pe o pesa nga faute te. Manic de John to kutie et pas na yo. Manic de John aza ya nanga lelo te azala no ya nanga. Nandenge ya famille. C'est ma sœur. BBC. Non. Chez moi et pas nanga. Est-ce que lek ya ko bebisa yaya? Comment on a été que Manic de John to sa l'émission atie mutu moko na azala liboso po abomba e batu ba mona e bien te kutu leki kutu nde abala aosa mariage karaté o yaya nazana Ken nazana toi ya omela ata tchelinga depo mobimba ya masanga na omela parce que ça nous réussit. Ça réussit. Tant que nous Simba to profiter babi, il faut contempler le bonheur quand il se présente. Voilà. Papa, maman Moscovitch, naïm que yo tangi classe mingite mais au gré des vagues naïm bozo kokotanga ngote la chèvre de Monsieur Stegen si qu'on a eu réponse mais babi on dit il faut contempler le bonheur quand il se présente. Le bonheur est se présenter. Catalogue plus là où on mange bien. Na Bruxelles kuna balobi na anti gigolo na restaurant de play. Nga na Bruxelles kuna et puis maman to mona kende yate. Tant na na catalogue plus biloko nyoso yaya ici on mange frais. Bon Manic de John ko liango pe bien. Bon depuis 6 heures. Yaya na 6 heures temps na ye. Ba pesa na tina mili kina on formatine na meli. Après ça ba ye ko pesa ngai na ye olia lokese na mosaka sikoyo na ye kolia ntaba loso na lie makayabu sikoyo Manic de John makambo ndenge bosala na accompagné de légendes leki kokwea te kinanga lobi nanga nazala alesi saja kwea na kwea melekwa na mwana musaka omote tama restaurant kokwea te kwea ndeni matama yo ka biso dependaka na awa tenga lobi restaurant kokwea te compte bancaire tab misela ba papier restaurant kokwea te po oza kuna kaka boyelanga boy délégation batu no pe eleki belé batu bakomi olia neti na fête ozoma restaurant batu yo koya ozo fêter album na biso qui est réussi et salamate ezalate avant une semaine 31 chansons 30 chansons déjà batu nyonso bazo yembango aime-moi comme tu l'entends
Bonne kuka ya avance bala avance. Wa mobile no asika. Te mobile nanga sika te. Azana ne. Kuka. Wanga ne liso lelo yolo baki mobile no zu. To salaki de finale kinanga abai nanga na sila. Ki ba avantage. Alobai nanga na sila. Yanga na baki lokwa na sila na obeta yo eloko. Yo commissaire mona mabole bokosa bozwara mibali mo boya bino te bokosa. Vance azale kinanga yi. Vance azale kinanga alobai nanga na sila. Ngabi lokwa na sila na obeta obo. Na mona kiso na bete ba bord apa pambe so été. Na lobika ke no mobali na so balanga aleli. Aleli na gagné de sa héros. Alors mané déjà na zongela yo. Nana Boduga ndenge tozo monela masolo bosala na Manic de John. Lobi awa soki restaurant ekwei. Biloko yango ekomi nayebi te na namona makambo yo zo sala te. Manic de John da kuna ekomi na tinzungu ba lambela kaka baklia bazolia na bango me au disposer pena Manic de John asala nyonso alingi depuis album e bandi ataki mutema malamu ngo nana nazo bate na bando ba que et pas nanga et apende za panayo et pas nanga eza et pas de John et de John a une éducation mo qui a quoi abusé te quoi donc aza vraiment éduqué fallait l'obéir au champagne chilling hein obi combien de fans de John ana bango ngai na mbongo all tilo na kata de John depuis album ebimi Astrid Yende atinde linga depuis Paris nana parce que na linga de John mingi zwambongo wana boso de John aye na no zombongo na chance na yemo de John ngabi de John mbone za mbongo batindi oliaka epananga na repeso na maboko teti mbongo erosila parce que eza bénéfique pour nanga eza entraînanga olia mbongo na mkolo mbongo olia mbongo na mais cela n'empêche que lelo soki sister nanga epananga na pese masanga te ken pia na yo era nanda kuna biso na limité to mesana ko lia ko mela l'occasion de rien ngana za moi c'est diba diata to mesana na barbecue à l'occasion de rien eza na bato mususu ka modèle nga na yolela awa mais ba filmer ote so que zala côté mususu nzambe na ngai éducation mais attends ils ont mauvaise éducation moi je fais des photos na bato na senga bango permission muto olia na bi s'il vous plaît na cause photo na bino sope mutaboya boina na zora muto a tolérant na zo accorder nga elongina na Facebook pour na ça la promotion et biloko nanga catalogue plus non peut qu'on alexa ba image pe na direct star pété muto boina vidéo ozo une vidéo pourquoi muto azoli ozo photo mais ils ont mauvaise éducation azande konanga yo zande konanga mais na senga ko permission quel piana a fula restaurant qu'on zo photo na publier il y a des jours pour le bater Boduga lelo na oli pa boete na zo le belé lelo na lingi photo te c'est comme ça na ko poser une question moko wabi ke Manic de John yo moko otolo baza ba fan e belé o balinga baza e belé na monde bazala na besoin mona vidéo Manic de John chaque jour yango na lobi vio yo kotisi Manic de John ozana projet Manic de John asila boye a travailler les sous té Manic de John zute wana kose boko sala teke non Manic moko pe aye na e place na lobi ba fonction na yango tikela onani général et tumbasco yo osala te tikela bana ba fonction te boko tia décalage te malgré fait album boko tia décalage te que lundi oye mardi koyate jeudi oye vendredi koyate mais aye pa nanga lelo to c'est émission lelo wapi to ça pa nanga to aya asala émission mais ya komi ko lingisa na ba client bato awa ba lingana ba fali te ya komi ko lingisa bango fali tu sais qu'il y a boy un moment to diminuer musique yes ko ko yemba live na munoko muto ki ba phrase oh nanzembo ya cash mona koto nanzembo cash money kote ni alali da oto lo basiko na ndimite aza ozoma ateke quelque part pe malgré mbongo ngo ya e batika ke bela Manic de John amela pana ngana sa publicité masanga te mais so azana besoin guna e ya romela ya malili na opesa ya mela parce que masanga c'est rien biloko c'est rien mais alangwela nga awa tanga na ebi kuta de John mbongo na mona yo lobi mona kwetite Qu'est-ce que l'ouvadi makambo na mona awa Richard Amelin joyeux anniversaire RC Pauline Lumumba RDC Monde Prince Yaweli da ozowanga na makambo yo na mokili batu balanda biso nyonso to mona ngona kamera
chez moi c'est un restaurant. En fait, batutu ba hôtel abiso. Donc papa qui vous silu ba diata. Ngana za awa naza moto pamba. Oh batumsu ba ofinga mama lewa oui je le veux bien. Argent propre, argent bio. Mbonga mugaki ndumba te na tandara nzoto te, na betara mibali ya batu matolo te, na dérangera ba foyer batu te bêtement, OK? Et alors mbongo na ngai ya mutoki na nga. Ya malewa na ngai comme vous voulez bien bo finga bo bengango. Nazo yamba batu nazo lamba. Manike sora yewana. Tu sais manike gomme de légendes denga na teka. Nabi toto tezela toto ngana. Attends. Manike na la muse mukeso bia lali. Abi olali. Manike olio lali te. Lali. Ah, Manique de John, tous à la paix, tous bang ensemble comme Manique de John. Non, je bis un. Nateka combien de bouteilles? Batu bat sombeli o masanga. Bino oya tenga na teki yango ça, c'est vrai? Nateka ba masanga na bouteille hein. Na mela ba somela plus de tonnes de bouteilles ya légende hein. Na meli la mena mete tikali mususu na bina na teka yango. Naza fia. Te mani kena ba une fois to yani ba pesi ba offrir biso pa ba client des alaka ba fan na e. To le mi mani ko bino to tiki yango to ya. Ya. Merci beaucoup. Non, basé bon balé non était dit vrai. Na ebi na politique na bino soki maniki alali ya bombi. De wali azo jouer. Normal que tu meli 12 bouteilles les gens n'attendent rien na kokata. Ku man que tu n'as pas l'émission ma kasi 12 bouteilles. Mais oui. Alors, choisir kokata ndazana. Mais nana yo yebi bien Manique de John de pas bandi ko consommer yo yebi. Yango na lo ba disque oyo. Na mtalangu na été. Na mona na mtalangu na été. Indice from mtalangu na monya ngote. Dans ce quatre émission na amelate. Obi ke disque o batu amelate ngamna na 12 na ngai. Yashi ko mondela tigeri ngama 12 na ngai. Maniki boye pe ko kokana ngo po keno po la lite Manique. Na la po ani yo lingo tina na promotion ngo sala ngo. Ata fait yango album boye pe. Sala na est-ce que non ça pour ken ngo ba. Ata fait yango ya album ata yo mo. Oyebi que les marata la ba mission so moi dans cette émission. Non lobi promotion ya. Non oza promotion na bi ke to fêter ata promotion ngo. So batu ba loba. Na kwiti tena. Mbongo leke bele to ko zo pe mbongo ana ba batikaki awa o mela ka to zito ke pesa ngo ba dona orphelin. Pourquoi badona ba ngapi na sana ba orphelin? Te to ko kende pe to ko ke pe na ba hôpital to ke ko aider na ngani pour na ni o banana anate. Les biens communs commencent par soi-même. Ngapi na sana ba orphelin, badona ba orphelin ngati. Yo tabi eleki ebele, eleki nango ebele. Les biens communs commencent par soi-même. Il faut banana na ba ana. Ok, alors Nana Boduga, toujours continuer na biso malgré Manique de John. Bon, et ça n'a pas normal disque na biso et c'est nga to fêter nenge to lingi. To bo mabata bandenge to lingi. Et ça orchestre o ça na mbongo, orchestre international. Donc tout le monde a ça la o ya lingi, mais nyose zalaka ya esengo kaka. Et ça la biso toujours bien. Jira simalele na habité wanta chiso ko simba koko Arafat Makizembe bolanda biso. Alors Nana Boduga restaurant na yo mikolo c'est comme si neto simbili titia depuis album ebimi pe batwa ya ebele. Bon nalamba bien. Déjà tout lamba bien et puis c'est un restaurant qui date de très longtemps hein. Et ça restaurant moi ça fait 8 ans mais seulement de changer adresse et vitesse au restaurant comme il y a ba publicité ba promotion tout ce quoi côté nga Johannesco King El Rey te Boduga Facebook ndg kunande rapidement tu vois le fait il y a ko booster promotion et zo benda bateau et puis parce que tozo lié bien et puis parce que nazara pe naître muto azan étoile muto aza béni pour na ole ça bateau nyonso on a nalié sarabango on a d'autres tendances ça on a manzungu te tout nos questions moko del jogo tuna nga lobi Bagoudanze tuna nga question moko del jogo bagoudanze on les rappelle boy au côté de Jolieli oh yeah Jolieli surprise Adel Jogo bagoudanze tuna nga question moko lobi ken ba kretaka yona manike batanga kombo na bino directement Nana Boduga ba maskara kombo bakoka tanga kombo ya nana te atuna nga lobi eloko nini bangisaka ba chroniqueur ba chroniqueuse bakoka ko prononcer kombo na yo te bazo beto peut-être attaque Adel Jogo bagoudanze sœur nanga tangu mani ke de jeune oaza sœur nanga na ken piana basara ba jeune bango na batuana ezara bango na batuana donc ba ken batanga bango
bango pe batangaka baken nga natangaka bango te batangaka nga pe te nayebi nde toza boye naza forte bafaible baza ebele bafaible vraiment bafaible penza bafaible que moto mo aza analphabète oko calculer même pas bango tom so baluka ba calculer nga il faut za la bongo pesa loi ya nature na nature champion aux amis balete na époque wana c'est le king fallait pour pas champion akoko landaka te bato ba na scène ba faible ba fingaka et alors nga pe na kwena ngai yo posa le king na bango king na nga za king na marque na nga na ozoluka problème te na oluka problème na nani so le king na bango bato ba fingaka na lobi boye oza analphabète oza il est très makasi voilà tom so za fia libabe to garçon libabe en tout cas tanga no kombo ken piana po ken piana bokosila na micro nanga te nga justice nga na kotia mbongo me mbongo na nga ebima na posha mobali na nga yayo ebima na posha nani na posha batuti bato ngo bolemba ote mpo nga na ndolembo funda te kombo na nga na buzoba je suis désolé batangaka te mpo ngai en aucun jour na kozwaka micro na yo to ya nga na se servir na kotangaka moto moko boye na fingaka ye na calculaka ye je ne calcule personne babangaka makasi boye nga ta tovandi boye je reste malela yebi so tobeta ta masolo sans caméra na baka je reste na tante je bodoko yoka ete je reste na yoka ba bêtise te non c'est inventaire non ta kuna son pour sebeli na kendaka bongo ken pena na otonga na so sunga mobali nanga tozo tonga la femme sage Bible aloba bâtit sa maison nana beaucoup plus de temps pour na prière pour ne dire ba diata ba kenda ba mboke belé ba kombe ezali ba take ezali ba piège ezali na tiaka patron na fali pupa na maboko nzambe tom so na vanda na to na bino bo solo langa na olobelo te nazo intercéder pour na client na restaurant na ba client ba kota batum so ba boire poussière miso ba boire ba mai miso pe ba yela kayango batu aye na restaurant na yo comme quoi aye omela mais aye ko tchabilo na ye na saka na temps ba futilité te vraiment donc Astrid Yende Adel Diogo Bagudanze donc ya nanga Makizembe Angèle Mouswaeli ngai na ko répondre kate na kozala na ba bêtise te mais eza quelque part ko banga te bazo respecter nga po ba yebi ke na respecter pe bango eza na aucun respect voilà eza respect en tout cas ça la rappelle bien ce qui muta ko kotanga kombo noté c'est azo se sentir aza faible devant yo donc so batangi ken justice je te jure au moins so relation eza so muke eza je te jure. Voilà, merci Nana Boduga. Question batu bazela ki yango. Nangana bakisa boyena ndetinga premièrement Laura Chou na bando ta Nana Boduga leloté. Depuis on a couleur TV. Au moins tantine moi été va salama déjà. Elle a été vraiment bon mais pas vu na somo pas Nana Boduga Nana si on a tiré d'abord tu as ba photo ne catalogue plus au monde déjà. Et en plus na bando ta non le. On ngana toté. Soit cause kaza ya va na plateau mais on a bien profité na yebi sango devant la caméra. Dans restaurant na ba ba ben en haut ça c'est maman Malewa. Oui, fonji maman Malewa parce que au long le complexe à ville parce que ba restaurant bezala ka ba ville pour que na Interpol on entend na ina na le connaître que restaurant bezala kana chez Karine qui tété ezala ka ba genre si ko yo longo li ba restaurant bon na ba ville mais on a cité mais ça va photo en de John ça va j'étais pas ah oui année de John na habité pour na bateau ba Hollanda biso ebele balobi émission nyonso ndenge nana auto expliquer biso batu batanga ba kombo na yo ba santaka mso faible kombo nana ba maskara po babanga l'état nana okangisa bango edi badiata mobile naza na mbongo ebele donc babanga ba niatama parce ndenge ba finga bongo na ba émission nyonso mani de jeune elobela ngai eloko te na tango nazo percer finga ngai na ba vue na musala yo finga ngai zo beta 2 vies obeta 10 vies au finga na obeta ba 40 000 na obeta ba 50 000 ba 100 000 j'ai pas le temps moi je suis en train de fêter notre album qui est en train de réussir wanta chasa wana ya balobi ndeza wana Christophe voix de Zana Jonathan Kadima secret d'amour nana badiata za wana oh bato baso bangana ke na obetela bango kokoko mwana obela na ebité nana zawana nana nde peut-être sans flatterie ce qu'elle fait pour moi bato belé na internet va ebité ngana benga kae na benga kae nana nde ni na bilanga na leki t'as pas envie de dire ça mais na leki mwana bois ole ka chauffeur ole kana attends non je vais rien dire chauffeur ole kana parler batika ko lobaka
Hein? On n'est pas là. Ce sont des filles aux mœurs légères. Si les lots, on a internet, on a mutabalité, mutabotité. Donc c'est surtout des filles aux mœurs légères. Laura Chou, en tout cas, soir élève pour nga pendant na au bébé. Voilà, merci. Tokomi na biso pe na suka, tokomi na biso pe na suka. Na l'accès le mot yoka otale, na pas. Ah, et ça la bien, et ça la bien. Non, passeport. Non, attends, ils ont un visa na kati. Tu sais, on m'a dit. Ça a besoin l'accès à la profession. Profession na oka. Nana, tu sais, batumso ba olinga ba kena ngoso e pa ba kisi banganga tout ça. Yongo tomso ba olinga ba provocation. Non, c'est rabaissé na ba niveau na té parce que naza bête té, naza pays il est traité. Tu vois? Ça on a écrit quoi? Ah, en tout cas, vraiment bête, il est. La liste est pénale. J'ai pas le temps quoi. Non, nana, madame Badiette, j'ai pas le temps. Félicitations d'abord. Félicitations. Alors, Bana Congo, Bandegonio, surtout Basala Rabé émission. Comment que la nana soit avaja na passeport moro boy. Ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Mais so na voyage na passeport moro boy. Na kenda to na kenda te. Ça c'est insulté, tu sais, bato baloba ba chose grave. Te fazara moto tangité. Là c'est insulté ata bato ya aner. Hein, bato nyo surtout à aéroport parce que quand je passe ba monanga na chaîne il y a papa André qui mbuta na sa catalogue plus, jamais ba monanga quelque part non exhibé pas dedans c'est ba lekisinga. C'est être vraiment con. Et c'est moi aussi ba Moscou ba obi ba tomba na Moscou. Moscou, mboko tozora kodité, mboko kolé ya kati. J'en sais rien de toute façon mais photo ba kana mukili ba kon baza quoi. Et moi j'ai pas le temps de me rabaisser na basou illettré. J'ai pas. Voilà nana na moni totika yo kende koteka. Vraiment. Client vraiment baleke belé moi ba mbote prince Yawel lipopese mbote prince Yawel oui ayoka libanga na encore on est le roi examen d'état akataka côté na ya benga maman écoute na mi okinga bien d'accord ba gros bisous na Yannick Tari l'assureur de Londres sans oublier José Kabeya le véritable Kabeya Elvis Bonjale pembe na pesimbote na Chikomondele Jaco na pesimbote pe na papa na binoti Junior Mawete pe ya di badiata wana vena bel homme ya belle femme mbinga net américain et merci beaucoup na Fally Ipupa parce que na ba mituna o net nga mwasi na ko mituna o pesi nga réponse na nzembo embeli vieille pima mokonzi Fally alobi belé mais na moni ke Fally alobeli nga alobeli ka nanate Fally alobeli nga mwasi waza maele alanda pe na nzembo ba embeli bafana au moi pe que soki esalaka yo kozala no na badoute te po lelo tout le monde okoka komi bete tom so tolo pourquoi na ebité tom so solana na Fally tom so zorana azara na numéro edi lelo biso basi na bango to moni pe ya biso et to na badoute ezate wana za signe d'amour Fally la kisi et pas maman nana en tout cas félicitations la merveille fait la merveille va 1000 chèques jamais de chèque ba gros bisous en tout cas merci émission oyo muta conseil la so des annonces et Laura et émission naé ngana zoika moi relève photo sola donc eza émission Laura Chou eza ngate na pesi merci na Prince Yaweli sœur Nathalie Neymar en tout cas merci mingi na Coco Arafat Makizembe Coco Arafat Makizembe viens Coco Arafat Makizembe Richard Amelin joyeux anniversaire na yo Carlos Kabasu Nasi Ozolanda biso Carlos Kabasu sœur Angèle Moussoeli Makizembe bébé Esther Makizembe grande sœur propre bébé Esther Makizembe yebisa Béatrice Makizembe yebisa beau-frère Nabiso papa ya bana Nabiso Yaya Aimé Lumbala yebisa commandant Costo les gens n'aiment pas les gens que bazali bato bapesa biso bana merci boss de boss Gauthier Mascotte merci mon boss Junior Mawete patron Laura Chou tokomi na biso na suka merci à sœur Pauline Lumumba RDC Monde balobi compte oyo ezo aider ba congolais tout ya diaspora ya 5 continents place basangisa mbongo pona ko sala ba projet na mboka na bango RDC en tout cas sœur Pauline Lumumba félicitations na initiative ya ndeko Eliezer Tambwe donc natiki micro et pas Laura Chou
à désannoncer pour émission Zalaki Aye, émission Zalangate. Merci. Merci beaucoup Ken Piana, merci pour la relève. En tout cas, ça a plaisir. Ozana Batloka, ba icon, ba vraiment mon sala oyo. Ba ba que non surtout van vraiment taliban opposé ba idée parce que moi non ko comment non Ozana manique trop da pena Ken Piana trop donc ba propos na tenir réserve vraiment bon. En tout cas, grand merci na informer la souka papi le roi bilanga héros. Mais ça ba ma banga msusu vraiment au van di pena bobi que non na ko boss na libango te former la souka papi le roi bilanga héros. Un grand merci à Chris Colvan qui était derrière la caméra. En tout cas, Tokut en Ababi bientôt le 14 novembre anniversaire à Laura Chou donc nous invité tout le monde déjà au bazar approche Nabiso Tokut on a jamais merci na ba assistance à tout le monde allez-y comprendre cette émission na ngamenatisi ta tara mokondi fa banda bisous bye.